ana bité atonga yaya non lo bango pena bongo bona eso soni ekwe bambani bami mutude yaya nakata ndako totongana yana nga propre leki na nga propre na tongi ye na yana na tongi na leki na nga totongana ka tokawana te wasu bobo ya ngabo bani baba ndeka te ayirani te amati te aninte yaya bona ye pour l'information na bino ya bona ye o akabana leki na ete pona leki na ye abetili solo na baninga mabe baye baluka basane sinini ya bona ye o yabo mo yaya cheche ya poster leki mais pour vous dire que et ça na yaya elo bino bokanisa kila kolo akotonga oyo mwana mobali munokolo kwa mutalo ba pichu bonjour kotonga kaka kotonga na bana basi nenga atongaki na mamu teke batongi après akobimisa bino kasala kwa Belleville akoyina Gomez Belleville atali akomprendre na ye alobi na ye non atrikele ka mutu wango yes lara tokobi siko koto ya audio oyo bo balancer mikolo oyo avant bo balancer biloko boyo kaka tala sabino na oya parce que je suis mieux placé ya ba imbécile ebele ba mibangela ki déjà oya sa nini ke ko tourner film ke nini na oya oloba ona sepela koloba nonanga ya ona bandio oloba sisiko audio wana ezali nango ya bela te ezali ya filtre voilà nalobaki yango jour wana nazalaki clair nonto atindela bino audio wana asplikela bino bien te siko bino na idée na bino voice wana il fallait pas bobimisa ngo franchement obi boza ba senzi moko ba boza touré na mamu teke malandu mama RFI boza pena bobo obi ke bobo ba senzi ya bo fana na boîte na bino na onte bo fana na onte botala na bolo bate eloko yo avant to la on na internet totala na ba paramètre na to yo bananu eza nini ya moni kozana mayele okozana no intelligent mais to intelligence so ozangi sagesse eza passe sagesse audio wana audio obino bo fandela wana audio ye ya njoka ndali ngaka nga ba photo bolobeli nani yango toloba na bino bolinga yaya na ti un jour vous comprendre ceux dans la rapport n'a intérêt na bino quand na beta ça un jour yo kanisi na bakata bandako biso munyoso kutu elobina mata letisa mwamba biso mboko una tobota bine kapinga ololo na mbaye Oscar nenge babota biso wana to vanda pe boye ngana Clarisse Plasma to tongi pe Darling Love to tongi pe Kimbaya to tongi pe Zacle to ande ko tonga pe personnel dictionnaire na biso kuke na biso famille Christian Luboya to tongi pe Gloire Mbaya na ba famille kutu bana ndako moto tonga ngaya yate oto ko banda te depuis SB bandaki bo bandaka okriaka lelo bo mo finga la marine na chaîne nana sara masala babanda mokili yango wana bazate bo mo ofinga bango le bo doza ko finga bango po nini po ba beta bino karati suka bongo nde bo sisa mokili où est parti Linda et Gasby Elina c'est pas possible là mamu teke lelo Gasby na Linda bazawapi lelo pena na tuna bino nalo bozo video ko katela ba senzo na sotu bazaka tout autour ya mamu teke mama RFI malandu potuna ye combien des acteurs oba ba komi na mécontentement ya ko jouer pa na ye oba kata aya ko jouer sous pa na ye combien d'acteurs bolinga yaya te bo bebisela ya musala avance
bavose wana ezalaki bavose bino bokobimisa te ezalaki mpenza bavose bino bokobimisa te bogafaki mpenza noma etalinga tete etalinga makasi etalanga ntina suka epi naloba na nko salango nde nini nalobi epe na sisi bizu bai igf na bino yoyo tosamba na bino asele bino kuku Belle-Vie akotikala koyina Gomez ata mokolo moko te soki kana makambo bino mosali wana ka moko boye bandoki ka moko ya basenzi bolinga bokabola bato bozosunga mamu teke te. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au besoin d'Abisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, Papa Kulutu, ya famille Bota, Obalali Tutu, ya Moumana Zolo, préfet de discipline, Bobé Nangaï, Koua Moko de la presse. Merci beaucoup, Nabino, tout au land d'Abisso parce que ça la rangé sengo. Dans le moment où va te belé, va kofinga Bisso. Garçon elongi mabe garçon ya mukolo avandi pona kolobela mwana muke Belle-Vie na ndima yango ka bongo parce que nde bofinga anga ka bongo elakisi ke naza star na bino likambo yango ezalaka likambu. Donc merci na bino tout ozolanda biso na Active Final Télévision. Bako continuer toujours ko s'abonner ko aimer ba vidéo ko partager chaîne oyo ezali chaîne oyo eza pour ba vraie valeur kotalisa makambo oyo actrice comédienne Belle-Vie Kandi Poutine de l'écriture et puis na bandeko mususu o bazaka na bonne humeur o bazaka na respect ya ba musala oyo pe na bandeko tolobelaka bango lokola ba Irsil Pechanga lokola ba Gomez lokola ba Dinana bandeko ebele pe tolobelaka bango awa na Active Final Télévision. Donc merci beaucoup na bino tout pour continuer toujours qu'on peut sa biso confiance na bino et qu'on sa la biso bien parce que Papa Kulutu ya famille Bota dans 3 jours ou 4 jours pour qu'on ba gag ou ezali kazo benga ba gag wana libota ba gag ya libota nini libota ezai belé libota monsieur ezali ya malamu libota monsieur ezali ya mabe alors pour qu'on ba gag na biso bientôt et puis na ba filmozozwango awa na Active Final Télévision grâce à initiateur oyo lelo apesi biso chance apesi biso opportunité ya kozala awa mosali na nzambe monsieur je te salue là où tu es vraiment nzamba batela yo po ozala kaka parce que eza facilité kozala organiser kozala chaîne aboué pour lelo kotala mitema ya bato pour lelo bandeko ebele bazolanda chaîne oyo basepelaka nango kitoko oyo wapi baoyoka ku. Donc merci beaucoup na bino tout au bozolanda biso. Merci beaucoup na famille Bota oboza de partout dans le monde entier. Tombola bendele ezo pepa toujours Belle-Vie Kandi côté otopola raté côté oto gagna kaka fese bi gagna Belle-Vie Kandi Poutine de l'écriture fese bi gagna famille Bota bi gagna. Donc merci beaucoup Nabino tout la maman chérie à moi si pour battre la base à Londres. Elle dit que ma Belle-Vie à Tamboli France, à Tamboli Belgique, il faut aller visiter ma base na surtout il y a Europe voire même il y a Amérique. Il faut visiter à moi la maman chérie à moi si maman Claudine Bokato la maman Aminata Tulomba et sans oublier maman José Lusadusu ce qu'on place na Kitaka couple bio. Papa Jaboud Maembo, motema ya mama Anas, basala, bamule beli bali aka iloko moko. Bamote na bino esika na somozali, Wanito depuis quelque part. Wanito Esther, famille Bota toujours. Gigi Katema depuis Arabie Saoudite, nabi ki olingaka ba film Belle-Vie Kandi.
Na yebi ke bibishi esanga BBC na beau frère balingaka ba film ya Belle-Vie kandi ba série télévisée ya Belle-Vie. Tokota na maman na likambo na lelo parce que famille bota toza ya ko sepela film na bino mea culpa. Mea culpa ne et ko tchali susu batu mal à l'aise et ko tchaba yeko la tsake ba scénariste il faut bon travailler. Mais à culpa après Sœur Marie-Hélène, votre film, mais à culpa, déjà, ma solo, ezara ya musala. Belle-Vie kandi to tike la maman teke, to tike la maman RFI, to tike la maman soso, kobina. To tike la ye, molimo to pesa yango nanani to tikela yeye pena za espère nango mamuteke mama RFI autrement dit ma soso ye pena il faut to sanzola ena bakombo wana to tikele yango to tikela yete ya koluka ba musicien bakota studio ba yembela edi bisoka musala Belle-Vie kandi mea culpa suka na filme betuni ba u différence yena zolozina. Alors, bandeko nanga ya famille bota na lobaki bien moyen oyo ko aider to moyen oyo ko soutenir Belle-Vie kandi. Ezaka ko soutenir Belle-Vie kandi te ko soutenir pe ba orphelin, ko soutenir pe ba veuve. Na ba veuve ko soutenir bango ta ozota la film Belle-Vie kandi. Yonde ko nanga ozota la ba film Belle-Vie kandi yeba ke nzambe na lola zo pambola yo. Parce que ba film à Belle-Vie kandi mbongo ekotaka na Belle-Vie TV mbongo ekotaka na Kandi Star Belle-Vie kandi asalaka nango matalana te asalaka nango jalelo te to asalaka nango ambiance te akabolaka yango na bandeko bazangi. Alors film na biso me ya culpa il faut to consommer yango koleka Sœur Marie koleka film avant Sœur Marie assime il faut to consommer yango parce que chez biso y a rien à dire chez biso ezaka musala Belle-Vie kandi awasala musala donc yo mutu no sobenga mi famille bota yo ndeko no sobenga na ninga Belle-Vie kandi na ninga pe ba film na ye magena za famille bota te yaka kotala film ekosala kitoko pe elengi pe mafuto wapi Belle-Vie kandi Poutine de l'écriture mais ya culpa Belle-Vie kandi nazolo bango bien j'insiste soki ba scénariste baza na mboko yo Congo eza na esengo ya kosepela kozala na mutu lokola Belle-Vie kandi actrice scénariste metteur en scène. Il faut qu'on voit ces pélanaïs. Parce que au-delà de tout, la troisième dimension, c'est que Belle-Vie kandi, Mahamou Teke boye, comme un film, qu'on aurait mboka. Je ne pense pas que Mahamou Teke a causala valable, toi causala validé. Parce que maîtrise ya musala oyo, maîtrise ya makam oyo, Belle-Vie kandi a contrôlé. Famille bote na yebi sarabino à chaque fois topona kaya malamu topona kaya leader oyo to mentor oyo to logo oyo aza mutu matalana te aza mutu ya paniki te aza mutu oyo asala biso ka musala bandeko nanga botala ba film ya Belle-Vie kandi au moment où baluka ba humilier Belle-Vie kandi ko finga ye ko traiter de tous les mots Belle-Vie kandi focus musala focus ba film na ye acheli bino na Belle-Vie TV acheli bino na Kandi Star et puis Belle-Vie kandi a kozala toujours sujet à monkeri a kozala toujours sujet à insulte tant qu'il y a ça musala na ye bien Maman RFI, autrement dit Maman Soso, autrement dit Mahamou Teke, na bandi na ye ba idiot, na ba idiote.
ba ignare moko boye o baza incapable même ya kosala bato na vie, il faut kaka s'attaquer na belle vie Kandi. Alors famille Libota biso moyen ezaka ke to consommer ba film, to consommer ba film, to tala ba film parce que yango nezali moyen ya kopesa bango lisusu ki fianfita moyen monsieur ezali ya kovandisa bango bazala tension, ça va. Parce que tant que Belvi Kandi aza na cinéma congolais, tant que Belvi Kandi osala ba film bakozala kaka mal à l'aise. Et puis soko tali ba comédien ebele nga nazotanga ba kombo basaka na problème na Belvi teleti ba dinana ba isil pechanga bandeko ebele bakoma ba filme bazana ba chaîne na bango, bazana na bango jaloux to jalouse na Belvi Kandi. C'est toujours comme Mamuteke na bandi na ye ya ba sensi ya ba inya na bandi na ya ba vagabond musiki na bango ya mbanga des antivaleurs bayako s'attaquer na Belvi Kandi. Belvi Kandi aosa musala. Donc famille Libota film na biso me ya culpa, il faut to lakisa bango ke betuni ba ou différence yena. Famille Libota dans son place osa beta tolo la kisa parce que équipe na biso c'est équipe pour la rater. Famille Libota bi gagna. Famille Libota bi gagna. Biso toza batoyo au-delà de tout Belvi ça ba fan na ye mais jamais ba fan na Belvi ba baya. Ah ba film ngombe o mona da mutu ba fan na ye ba baya de e film ngombe monotone lo moko ka monimo to pesa yango nanani. Donc o mona ke na ba fan na yo moko. Parce que Belvi Kandi ba fan batu batala ke saka ba famille Libota te. Et ça na ba mourir si ya cinéma congolais. Mais au-delà de tout, ba fan na yo moko na baza la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ya mona so qui filme koti to force autre que focus Belvi to consommer Belvi la plupart des aka famille Libota ndem to ba sko ko la sa force wana. Alors ceux qui ba fan ba komi ko baye, ceux qui ba fan ba komi ko désabonner Mamuteke ba fan ba désabonner makasi Mamuteke a perdre makasi. Donc famille Libota restons focus Belvi Kandi o ngana ngana luba yango wana. Deuxième partie émission parce que film émission mais ya culpa nazana commentaire ya ko chatter Belvi Kandi famille Libota bolala pongi ya ba bébé. Bolala pongi ya ba bébé parce que Belvi Kandi l'échec n'est pas Belvi. L'échec n'est pas famille Libota. L'impossible n'est pas Belvi. Belvi a côté kalaka jamais qu'on décevoir famille Libota ni Congo, République démocratique du Congo. Belvi a côté kalaka jamais qu'on décevoir ba mentor ya théâtre lokola ba président Elombe, lokola ba papa Masumu, lokola ba papa ba mbiaka ya théâtre. Yo kanisi ba mbiaka na l'homme se sala rani. Bon ba Belvi Kabela qui ende comme ça papa Elombe o, Belvi pesa ke ba provision yango Belvi asala nini et yango papa Elombe alinga Belvi makasi te. Papa Elombe a la paix sur le plan artistique. Non, sur le plan artistique, il faut on dit moi na to salele trop te, a to foutre les minervalité, to a to on a pèse chance te, mais moi na soki a commis ko honorer yo papa. Yo mon papa on comprend peut-être. Attends na saki moi no mabe, tika na honorer na biti que papa na biso Elombe ça la Belvi mabe jamais. Mais papa nyonso moboti nyonso asepelaka soki mwana azosala peut-être na mai oya salaka te na oya salaka mwana osala ngo. Lelo monsieur Elombe Faustin Sukari chiriste ke azali aza fier ya kozala na elenge mwasi lokola Belvi Kandi aleka na groupe na ye azala na groupe na ye pe azali na groupe na ye lelo azala fierité wana. Mais ce qu'on t'a dit Mamuteke, sur le plan artistique, sur le plan sur le plan artistique, président Lombe le soko abi asala. En tout cas, on a bien le président Lombe. Président Lombe va finir de tout, baloba non tout. Nazana posa ya président Lombe obinise la biso 10 meilleurs artistes na yo.
sur le plan artistique, sur le plan tout nakati ya groupe Simba. 10 meilleurs artistes. Nayebi ke bana musuba ko silika ba silika te. Tangu na bango peut-être ko koka. Mais ce que tu dis au sala bongo, puis on quasi Belver on s'est retrouvé dans la 4e position. Belver bimisi na batu mususo bazaki na groupe Simba. Ye mutaye ko bimisa bango to yebaka bango te. Parce que belé ba groupe Simba ba cours na retard. Et belé ba groupe Simba. Atika la sala film monte to remarquer. Ma bête a tolo ka ke ngana sa mona groupe Simba. Oui, o sa mona groupe Simba o sala nini. Donc ebele ba na groupe Simba na retard, ya on so mona ebele ba o sala ba o ba bese moko boye ba bima. Mais musala na musala ko bimi s'appelle Belvi na bana muso ya groupe Simba za mabete ba bimi na talent na bango. Mais ebele Belvi a fouli be bana groupe Simba ebele. Ya mo mona représenter Lomé a zape na Lolendo pe ki esengo ya Belvi Kandi. To solo la pembe, to solo la. Belvi a fouli bana groupe Simba ebele. Belvi de la bimi c'est la présenter Lomé ba koko ba valable, ba créer pe ba entreprise na bango. Malgré baza ba yuma, baza ba yongololo, ba swapante, ba ingrat. Na tango apasi wa ko senga kopa mai. Me ba pesi kopa mai, olingo baluke la Belvi kanima kala moto na mutu na odi, chipa ucheba, chimuningandu, wa fuluka. Donc, ngana ko ya ko comprendre na sali analyse moko na makambu Laetitia Mwamba zoloba. Azali mwana ya groupe Simba. Lelo makambo alo ba to ba ke to fula yote oyeba na te mutu bino mo ba ke to fula yote oyeba na te me bo otanga kombo na ye bo otanga koma mutu ango Belvi Kandi na ba voice nyoso to bo bimisi obi ke bo sali perte moko ba voice nyoso bo bimisi e contacté soki bo kanisa ki lokola omoni groupe ya Mama Muteke, autrement dit Maman RFI, Ma Soso. Groupe na eza groupe nini? Divisé pour mieux régner. Divisé pour mieux régner. Groupe na eza li groupe ya batu oyo, ba yaka ko bimisa, ba matière batu lukuta. Bino bokanisa ki la kolo akotonga oyo mwana mobali munokolo kwa mutalo ba pichu bonjour. Kotonga kaka kotonga na bana basi. Nenga atongaki na Mama Muteke atongi batongi après ako bimisa bino kasala kwa Belvi akoyina Gomez Belvi atala comprendre na ya lobi na ye non batrikele ka mutu ango yo kanisi na bakata bandako biso nyonso kutu lobi na ngata Laetitia Mwamba biso boko una tobota bine kapinga ololo na mbaye Oscar ndenge ba bota biso wana to vanda pe bo ngana Clarisse Plasma to tongi pe Darling Love to tongi pe Gimbaya to tongi pe Zakle to wane ko tonga pe personnel dictionnaire na biso Google na biso famille Christian Luboya to tongi pe Gloire Mbaya na ba famille kutu mbana ndako mo to tonga esalini yango de bomi kinde siko bino na ide na bino voice wana il fallait pas bobimisa ngo franchement obi boza ba senzi moko ba boza entouré na Mama Muteke landu Mama RFI boza pena obi ke bobo ba senzi ya bo fana na boîte na bino wana na onte bo fana na onte botala na bolo bate eloko yo avant to la guerre na internet totala na ba paramètres na to yeba nanu eza nini ya moni kozana mayele okozana no intelligent mais to intelligence so ozangi sagesse eza pasi sagesse ole msusu batu bazala nango atanga ke eloko te mazo kamba nango batu na sagesse eza pasi Belvi akotika na koyina Gomez te na voice wana botindi en tout cas pena e compter te bo bandela
parce que Belleville n'est pas vendu wana ayebi ke mukile c'est baby. Toyebani milongi, toyebani mitema te. Letisa mwamba, tu as raison ma sœur. Boko finga ka batu bino bozana pona ko finga batu mikolo, bozana pona ko finga batu bazozo bazwaka te. Mais soko tali ba vie na bino na ya mamu teke, o ba pesi devoir kaka ya buka lupango akokite. Et comme tout est vanité. Tout est vanité na makambo ba bilamba ezalaka te. Car tout est vanité na lupango. Kamanda kumo ba futelaka soki na jebe, so ba futelaka wapi. Ndebo ya kotalisa biso, ya tete ya kotalisa biso, o ba futelaka ndako ya $1200. Eza ndako batu. So mkolonga bya bomo, abuka ngo, atonga étage à 5 niveaux. Mamu teka osuka wata. To ma asosa osuka wata. To ma alando osuka wata. Na ajine wana, ya mukola mela masanga na kazi ya libaya. Akuta pe na mirinda, na nyubako. Amela yango. Bana génération lelo bayako melango ya canette ya bidon ya copal ya melango ya moulay nde bozo ko betela tutolo awa Belleville akotika la koina Gomez ata mukolo moko te soki kana makambo bino mosali wana kamoko boye bandoki kamoko ya basenzi bolinga bokabola bato bozo sunga mamu tekete lelo gaspina linda baza wapi lelo pena na tuna bino nanu bozwa video bokatela basenzo na surtout bazaka tout autour ya mamu teke mama RFI malandu botuna ye combien des acteurs o ba komi na mécontentement ya kwa ko jouer pa na ye o ba kata ba ya ko jouer sous pa na ye combien d'acteurs to actrice bozo sungete ma kolela lokola ye moko parce continuer na ba chaîne na bino bosana na bino ba commerce na bino bosana na bino ba chaîne na bino etala maka bokendaka na banque bosepela tableau de bord yenda kolela na munoko bato bakoyoka ete makala moto na mutu ya mama muteke autrement dit malandu autrement dit masoso makala moto na mutu na ye lokola ye moko conscience nezo sala te bazo kumba ye lokola ntaba na ba idiote moko boye bana poto bana Kishasa ko fingela ka e batu ko ozo imaginer tina batu ba ko jouer pa na yo batu bazo finga bango pourquoi basali nini mutu aka obengi a jouer les so pese frère de régie oyo Belleville apesa kate mais supporter kaka mais ba likono ba bakisi so matabisi ya ko finga ye Gomez aza lokota ye banité Gomez a tourné ba film ana chaîne à muke mais bozo tcheka na miniature poani mamu teke mama RFI malandu yebisa ba idiot na yo o mateke bazo tombola Gomez mawa balinga kote mawa penza ya omoni ba film ne komika molimo to pesa yango na nani Gomez ata zo tourner ba film bolo bazo tala mate mazo tourner na bateau yo mamu teke aza actrice ordinaire atikala jouer na territoire actrice à Congo Brazzaville ate elle est locale mais Gomez a tourner na banani ata ba film ngo delà de tout bolo ba tala mate boke na li felo boye bango j'ai dit et na suki si awa voice wana il fallait pas bo bibisa loko aboza bisengi loko aboza mayele te bolingi biyamba eloko bimika na internet bolingi ko yamba eloko sali bolingi ko créer biloko zanga tina yango wana bobimisi voice mo boye oyo esali eloko te bozaka makasi ya bobengi mutu na telefone bopiéger ye boxi voice na media yo kasi nde voice wana esaini esa eloko te boza basenzi mikala bande de sorcières bozela mamu teke nde mutu akofuta nyonso to bino bosalaka loba kaka bandeko ya théâtre basala mamu teke problème basala eyebana te oyo asalaka. Merci beaucoup na bino to bolandaki biso ezali partie ya zone de turbulence to lobela parce que mabe soke leki faut to lobela ngo pa kulutu yo lobela promotion te na lobela promotion pendant 15 minutes pendant 20 minutes. Deuxième partie ezali pona ko songi sa conscience à bato balinga bazoba bango ba fanatique o soki bozo talaka ba film ya mamu teke boza maudit ou maudite parce que mamu teke za kaya diabulu
kaya kofingaka bato kaya kobimisaka bamatière ya bato ntango otala filme mama muteke c'est que cela veut dire ozocontribue na mabe oyo baosala bato boyelaka biso aya babakuku bakabaka babakuku basalaka boye bato oyo balobelaki bakóma na niveau nini soki bakabaka ye moko na batongaki na cc ya mamuteke autrement dit maalando akabaka te batongaki na cc aotonga ye yango yo mamuteke olela merci beaucoup na bino tukolandi biso na actif final télévision Jerry Kobetos papa kuluta famille bota bozalaki na ye merci beaucoup tolanda filme na biso mais akulpa oyo Belvi kandi akomi lisusu mama akomi lisusu mama oyo azala kwa mamuteke te ake nopesa misien nzembo ayembela ye aza kwa mamuteke te kobinaka filme ekomi molimo bapesa te bafilme ya nzembo ezali leti nga sa filme na ngai ya mado particularité nango ezalaki thème ya nzembo mais eza te filme elobela makambo mosusu ekomi na makambo akobina na kati changement de bande briske saki nota wana mamuteke moto akosala yango maalando moto akosala yango donc Belvi kandi akosala biloko bongo te eza batéâtre moko terre à terre ya bano bakima ina merci beaucoup na bino tout merci na papa Jaboud Mayembo motema maman Anas merci na bibi Chiesanga merci beaucoup na mamita Dina de Belgique merci beaucoup na la maman chérie à moi aussi base à Londres quant à moi je vous dis bye tokutana na numéro monsieur Koya Belvi kandi aza toujours bendele ekopepa parce que akosala musala na ye musala nde yango nde moto ekopesa bango kifi en vita nde yango nde moto ekoderange bango mpo Belvi kandi aosala musala Belvi kandi